Donc tika la toujours na théâtre même ma belle vie kanini na sali no so pas bon tala bon que faut tala babako batala pe no so coupa mais faut tala mon petit batala mon pe ba mona moi ai de lo mo bien za kuna ba ko kene pe kuna ba pesi pe indusa mo pas bien botala moninga ba mona ka ba fa na famille bota ba tika dans le vrai pourquoi pas biso to tika dans le vrai. Pourquoi pas plus d'autres c'est un retour. Voilà, et tant que vous avez dit non, vous avez tapé babakou pour y bosser là, babakou conscient. Malgré nous avons conscient que vous avez savoir on est basé à la focus film, tout basé à la nini. Te babakou conscient ni on s'en rend babakou conscient suprême merci bino. Vous à la focus film. Boya, vous avez fan pour na makamba théâtre. Vous avez fan na mafingate. Donc vous avez conscient, inconscient de la kenda ba pona ba mafinga. Bino vous avez conscient, bobuna bana ya abaku conscience na babaku conscience na biksi bino pe bolanda innocent ko pe za ba biloko bien, ba matière bien ça. Na balanda balanda innocent ko coupable, balanda pe film ya mams. Kasi kali ori mama bité. Balanda na bandina nuana. Mais awa to mona affiche ça innocent ou coupable. Balanda innocent ou coupable pe balanda on te pona ni ça mabete. Est-ce que balamba ko na tini bon ndaka nganga? Na tini on ndaka nganga te? Est-ce que na tini bongo pas criminel? Mais vu kana za criminel te aboma ta. Je me suis fait soigner seul. Les abakou comment été ya refoute langa amende o basepaki na ba oyo bazalaki na batinda ki na tawana na kenda prison na se ya mbula kraka na maboko makolo ngulu sali papa oyo na sala te na vie na nga. Premier jour à prison nalali na se wana bino ba vrai bino ba tuboza riche ba journaliste à Bodo vous étiez où? Ya nanzela moko bako kima nanzela sambo ozo comprendre pour na bazo luka bomo ya mwana na nzambe Belvi kandi ozo sunga lelo bapanzani mida contre ba communicatrice na bino oyo azo nyoso ki ngeni mida wana na eno nu na ena nu dans le vrai na wana na oyo mwana batu Belvi kandi asunga ka ba ofele nzambe ya ba ofele za nzamba mawa akufraper lelo moni bakambo ekongo bima bo bakanga pe bino beaucoup ta prison pour la sila pour toi côté la sila prison à santé je suis la seule l'unique parce que bakanga moi samba teti le auto tikalo e batenda nda funda ki abima na mele va samba la mutute akiza yake menga akiza yake ba mosiko soki ba abaku kumbusu bazalaka ba finga kanga fo ba mona siko ke ba yagola na baza tout le monde ba opportuniste baza tout le monde ba yekoluka na bango ne vie mais quand même azaki na maladie quand même azaki na maladie ba kanga nazo yana no peke côté leta ko kanga ba baku moko ka nimba tinele ba mbongo mais na maladie alobi ezola tsaki afundi pena mamske atikala ko assister mais kasi yango na lo ba assister et pourtant hier alobela kaye akanga ba kasi yango na solo bati bato lo ba yagola ba oboye lex ke ba yaka ko sala cop mams va corrompre apesi mbongo palo pa makambo azulu ba Belvi corrompre un intérêt ni intérêt Belvi ni soit corrompre azarana na ni kwa midate Belvi corrompre mida azarana problème afinga ka Belvi kandi madame mida par exemple muda ya makiona le quoi ka ba munyo so to na mida za makiona mais ayo comprendre ako tellement bon azana moi bolingo moi 30% ici là à comprendre si là on a faillite Belvi a commis kotika si la musika Belvi Kandi Belvi Sila. Découvrez Belle Vue, une actrice et scénariste
inspirante du cinéma africain. Bellevue n'est pas seulement une talentueuse actrice, mais aussi une scénariste visionnaire qui met son art au service du changement. À travers ses films et séries, elle aborde des thématiques sociales essentielles, apportant des leçons de vie, des conseils et des solutions concrètes à des problèmes quotidiens. Son travail est un véritable guide pour tous ceux qui cherchent à s'améliorer et à évoluer. Des œuvres qui inspirent, que ce soit pour sensibiliser sur les questions de genre, l'éducation des jeunes ou encore les relations familiales, ces créations sont une véritable mine d'or pour ceux qui souhaitent apprendre et grandir. Éducation et divertissement. Les œuvres de Bellevue ne se contentent pas de divertir. Elles sont également un outil d'enseignement, offrant des conseils pratiques et des solutions pour mieux vivre ensemble. Pour tous ceux qui veulent changer, si vous êtes prêts à améliorer votre vie et à adopter une nouvelle perspective, les films et séries de Bellevue sont faits pour vous. Laissez-vous inspirer par des histoires captivantes qui vous pousseront à réfléchir et à agir. Ne manquez pas ces prochaines productions et abonnez-vous à notre chaîne YouTube Actu Final TV pour suivre ces actualités et découvrir ces nouvelles œuvres. Bonjour, bonsoir, ça dépend de l'ère où vous avez biso partout dans le monde entier. C'est toujours moi, votre humble serviteur, Jerry Kobetox, Papa Kuluto, famille Bota, 207 de la presse, Moukou Amoko de la presse, préfet de discipline. Merci beaucoup, Nabino, tout. Vous avez biso, en tout cas, Nabata, Kwara Bomoni, Tozara toujours na. Abakou conscient auto sané lelo émission oyo à chaque fois tu bisa rabino bozala wana pona kopesa biso makasi bozala wana pona kopesa biso vraiment ba abonnement na bino ko s'abonner na chaîne na bino Actu Final Télévision ndenge bozala wana toujours famille Bota bo continuer toujours kopesa chaîne oyo confiance Actu Final Télévision ezali chaîne na bino na moni bande ko ebele bazotu na Papa Kulutu boni bagag. Vous allez calme parce que l'initiateur de la chaîne Oyo Monsieur M, Moussala Nzambe, bientôt, Azobet Nzete na Mai, tu conseilles nous bagarre pour mon appel à Bakou conscient parce que au-delà de tout, à ça cinéma pour mon abandé que belle pe bozo senga bango. Toza toujours likolo, nenga tu ebisa rabino, to linga ki plateau Oyo e comme mama mubwe parce que to ça il a bino ka musala bien bouillé. Voilà. Toza na abaku conscient. Tozo banana lisolo oyo ndenge to bandaka filme na biso ya mama Bellevue Kandi ndenge toujours to solo la kango parce que masolo ya Bellevue Kandi o ezali émission masolo ya Bellevue bo confondre te tige na moni papa Jaboud Mayembo motema mama na Satuni boni tige ezali nango ka mais mo tige kitaka. La maman chérie à moi si, maman Claudine Bokatola, maman Aminata Tulomba, maman José Lussadissou, mamie Tadina de Belgique, na bo sanité, tante nanga o amemanga na théâtre, obiso munga mona baka tata moi si nana mpoi, na molonga ni naye, bambote belé na Afrique du Sud. Merci beaucoup, peselanga pe koko na biso mi tchabo, peselanga mbote belé, peselanga mbote na père Aleki Stéphane. Peselanga mbote na père Aleki na biso kabuta peselanga pena mbote na bandeko nyonso bazawa na vraiment et tozo sola li solo ya film na biso ne to sala émission lelo déjà na 16h30 film ezokota épisode ya sika totali premier épisode deuxième épisode troisième quatrième cinquième sixième septième et mokona lelo to sala émission oyo 8e épisode alors famille Bota
biso pa na biso ezaka distraction te tokosolola ngo tokosolola pe na makambo autre partie il faut na nosalela bino na jingle nango to bando kota to bipe na ke partie recadrage ya ko recadrer bandeko yo likambo eza te ya belle vie te mais ba okotsa belle vie pourquoi bandeko na biso ba osala ka bongo bonjour Abakou Conscient. Ouais, bonjour, vraiment, tout mingo balinga vraiment cinéma, mbote vraiment trop mbote pena yo. J'ai Kobetox mbote na bana nyonso ya famille bota, bote na Abakou Conscient, bomoni ngamoko yo, Abakou Conscient suprême nazali awa pour na sepelisa bino toujours pour na koyebisa bino makambo etali vrai ya culture congolaise. Donc moi depuis na maman Belleville Kandi pour une de l'écriture oiseau maman comment oiseau continuer toujours pour bien donc la famille bota bobo ça n'a raté beaucoup mataka bo va s'abonner na noter va s'abonner na Artifina parce que Artifina est la chaîne oiseau mais ma bino dans le vrai oiseau là c'est bino ma finga te oiseau édiqué bino donc il y a moi na vraiment mbote voilà mon kona lelo to solo la film na biso innocent ou coupable film lelo na biso ki bino et un impact et une idéologie Abakou Conscient total épisode nyoso total pengana yo ba nombre de vie malgré to baki na famille bota to lobaka na famille bota biso 100 cas ou rien tout le monde déjà biso a to bomba raté premier épisode déjà là bas 120 cas. Alors, aux autres, nini na ba deuxième épisode, troisième épisode, famille Bota, ba yoka yo. Voilà. En tout cas, vraiment, innocent ou coupable, ceux qui ne kitoko. Donc, total épisode, donc ils ont qui est bien vraiment. Conseil en Kati, ancien à la bas la famille Bota, Oyobo Salaka et Mata. Naebi sera bino toujours naebi ke bino boza bato ya buso bate bolinga bino ba bêtise te boza bato bolinga musala bolinga makambo dans le vrai mbo ba présenter la bino donc naza pe na posa to longwa na makambo ya ba 100 eza ebele pona bato muso eza grave biso so to longwa na to ko mobeta ta ba 300 ba 500 épisode moko par épisode ba 300 ba 500 cas to beta ka yango ko sala bien ko ya cinéma africain ba sala ba beta ba nombre de vues ba beta voilà pourquoi pas ba 1 million na épisode moko pourquoi pas ba 1 million comprendre ndeti lelo to moni bana famille bota baza makasi 300 cas donc à la minute to 300 cas na abonné donc à la minute pe belle vie TV ils ont comme 1 million d'abonnés donc en tout cas félicitations mais bon matana ba vie épisode moko et comme rakobeta ba 500 vies à 500 cas vie donc en tout cas vraiment to mata to teka vraiment maman Belleville Kandi pour ça la bien pour pesa biso pour avoir biso tozong c'est un retour voilà et tant yozo babino wana ozota la pe Abakou poyo bosola na Abakou Conscient magolo ngabe inconscient ozo bisa bango nini bazala ka focus film to bazala ndenge nini te Abakou Conscient nyonso ngamoko Abakou Conscient suprême même si bino boza la focus film boya boza ba fan pour na makamba théâtre boza ba fan na mafinga te donc boza ba conscient ba inconscient nde ba kenda ba pona ba mafinga bino boza ba conscient bobona théâtre donc bo tikala toujours na théâtre même ma Belleville Kandi ninga sa ino so pas boki po tala boki po tala Abakou batala pe ino sa okupa mais faut tala mon petit batala mon pe ba mona moi ai de lo mo bien za kuna ba ko kende pe kuna ba pesi pe indusa mo pas bien botala moninga ba mona ka kuna ba fa na famille bota ba tika dans le vrai pourquoi pas biso to tika dans le vrai donc c'est ça vraiment bana ya Abakou conscience na Abakou conscience na big sibino pe bolanda innocent ou coupable ça ba bloka bien ba matière bien ça na balanda innocent ou coupable mais balanda pe film ya mams kasi ori mama bité balanda na bandina nuana mais awa to mona affiche ça innocent ou coupable balanda innocent ou coupable pe balanda on te pona ni ça mabete est-ce que balamba ko na tini bolanda nganga nati wanda nganga te est-ce que nati bango pas criminel mais vu kana za criminel te
aboma tata nani aboma mama et tant qu'il y a beaucoup conscient au benga bango et tant qu'il y a beaucoup na bani pot yotuni ngai makambo ya innocent coupable yango mona ebisio ba kende pe kotala innocent coupable ba kende pe kotala film ya Mams et non ba kende kotala ba mafinga ba kotala film ya Mams sila bisalu ba kotala film na ye mais ba tala pe film ya Belleville Kandi innocent coupable ba rester dans le vrai et non mafinga pour na place pour que nous tala mafinga pour tala minute innocent coupable botika la pe kotala ba film ya Mams. Voilà. En tout cas, eux ça beaucoup conscient azo sala ngo pona ko sauver culture na biso azali donc ya za beaucoup moko amona kama kamundenge na ye akata ka yango. Alors disons donc lo baké eza bien pona ko tombola cinéma na biso. Voilà, famille Bota consommons film na biso innocent ou coupable. Innocent ou coupable eza film oyo ezo sala bino bilengi ezo pesa ba conseil film moko kitoko tout le monde azo se retrouver likambo ezaka boye po ndi bato basala ka boye. Bravo à Maman Belleville Kandi nzambe apesa lisusu bambula ebele po Congo to sala na ye ozo mona ngote Congo to sala na ye parce que ba fierté ya boye faut ko batela ka bango ozo mona ngote ba ku conseil te yango wana vraiment faut ko batela to ka Maman Belleville Kandi na osenga na ba fan nyonso ba ku conscient ba na famille Bota faut tika Belleville Kandi na mabuka nzambe po za mutu moko na ba ku conscient pe bango peko faut tika Belleville pas problème te même tika na mabuka nzambe ba ko sambela mam c'était pas sambela Belleville Kandi madame Belleville ba ko sambela na la vision na nzate ke beauté naza abakuk mais ba ko sambela la Mams faut sambela pe Belleville Kandi parce que azo sala ba biloko bien azo ko ba film bien ozo ko est-ce que ba to benga maman comment dali pamba Belleville Kandi atira ko mi pesa ko maman comment te eza comme oyo ba fan ba pesi pas zo ko ba film bien au moni ba film le ko to ko sala ba des deux qui l'autre comme ba innocent ou coupable le bikuna au mona maman comment avant innocent ou coupable si la ko boire ke lo mususu donc asa maman comment ba sambela rapona ye batika na maboka nzambe ne ba kotika Mams sisi la ne be ba kotika Belleville Kandi Poutine de l'écriture. Voilà. Na ina lo balikambo na baki na oloba ngote mefona lo bango. Bandeko oyi ba kosenga maka. Ba lo bingai na longwe famille Bota. Ngako na zoyi ba ngote na zomo na bato bazo tindela nga papa ko tundenge ni no décevoir Belleville. Donc, si vous n'avez pas Belleville Kandi, Madame Belleville, tu souci de maman balala kabala mukaboye, papa kuluta longwe. O longwa poki wa. Et puis na kolongwa na ondenge nini. Libota ba benga ngobia famille Libota. Ba teka ka Libota te. Na longwe de longoli wapi. Gérard longwe na baleki na ye wana. Wana zaka parenthèse na ofungola yelo. Ba musu ba confondaka. Au moins les exemple moni tosho. Na ko longo la ngo na zito musu na chi kasi na zimite poso nzoto na raso na longo la les ndenge moko na bato bazana kati ya famille Bota donc to sala kwa ba mashi wa mumenu voilà o ba musu ba ebisa biso ba kosa na chiluba mashi wa mumenu makila ya minu ngabe musu ba bua kaka musu ba mela ka ngabe iko na ebina ngati sondi mais na lelo na interpréter na nga po ba ndeko musu ba loba na Belleville mashi wa mumenu mais ba le comment on va TV ba comment finga Belleville pone ya zabo na ko longola nyonso na longoli chapeau na longoli toche na nga mais pour son na longoli même sous culotte na nga mais kasi pour son nzoto na mwana longola ngo ça ndenge mona bato na famille Bota pour ata obi na longwe famille Bota ko longo ndenge nini ko longo ndenge donc papa makile ko elwa o wangali tata na yo aza papa na ngai te o wanga na ye o wanga nete aza kaka tata na yo aza peka mama na yo eza ndenge moko tio mona ka ba yagola ba zuma ezaka pasi baza ba yagola en vrai yo mona eza ba biso te biso nde toza boy toza ba abakuku mais ba yagola baza bana ya famille Bota yo mona ba yagola yo za bakuku lobalikam mais ba yagola baza bana ya famille Bota baza combien vous comprenez
po Yagola neza azo changer des caleçons baza combien ba Yagola Miss Lolo Zuma pour to yobi Zuma a mi commissariat garde corps ya Belleville comprendre oli ka munene mu vous comprendre de baza bana ya famille bota ba yande ko distrait mam Cécile Bisalo mais mam c'est à côté de la distraction na bango asani ni bandela mam ça côté de la distraction na bango baza bana ya famille bota vous comprenez bazo changer ba caleçon cela veut dire bazo changer ba caleçon mais pour son autre na bango eza yo mona ka ke basala ka ke tu mona ba ya ba ni pour détruire ici là voilà pourquoi na biso bongo tango yo oyena o memi mafinga tu mona ka ba ofinga Belleville eza promotion mo ba sala ka Belleville tika boy oui aboko kosa pour soki bo fini na Belleville bo sala la promotion soki vraiment bo za ba baku bo fini Belleville bo sala promotion ngana ya ana ya ka finga mutu voilà tango obili kama promotion comprendre tika tuna balusa kiti boy muke Yagola o tangi kombo obiki azobela ngai na yoka kiango na yoka azobela mais moto peli kuna mais lokwa moto pela pa na bango to moto bango ata muto mobala boye et ozaka komba Belleville lelo kombo ya Belleville kandi madame Belleville etangami na makambo na bango nyonso to na makambo ekei Yagola est-ce que tokoyoka Yagola mwa muke toyoka Yagola mwa muke parce que lomo Yagola lobby zela toyoki bongo yoka Kupomona kena lingisi la ngayo naza bilembo tina mataba nana bilembo ya libumu awa makile kanga mino kutu esila te lokolo makambo ebele na memanga na hôpital mutute je me suis fait soigner seul. Les abakou m'ont aidé ya refutelanga amende o basemaki na ba oyo bazalaki na batinaki na temps wana nakenda prison na se ya mbula kraka na maboko makolo ngulu sali papa oyo nasala te na vie na nga premier jour à prison nalali na se wana bino ba vrai bino ba tuboza riche ba journaliste à poto vous étiez où pour bakanga pe bino beaucoup ta prison pour la sila pour toi côté la sila prison azate je suis la seule l'unique parce que bakanga mu asamba teti le totika lo e batenda nda funda ki abima na mele basamba la mutute akiza yake menga akiza yake. La famille, vous écoutez. Mais on est mon finger biso. Mon chassis la bino batubombe la ke mosabi bimba mon tombo la star. Bati opération ça na 1 minute. Tombo la star na yo pesa publicité à ça. Pour les 5 ans de anniversaire na biso. Nani yo ya tombo liango. Nani. Parce que moi, si j'avais la force, j'allais déjà le faire. N'allais déjà la salamo. Il suffit dans la cycliste au man salati. N'a bilo on a sebongo. N'a la salamo on a copié yekaka pour la zayeli bigi. Baron m'a la té opération tombo la star. Qui a copié? Maman vit en fille comme Lelo. Qui ne part pas cook. Avant qu'il 1 minute, il y a reçu l'opération tombo la star. Avant fille comme quelle est cette défense là? Il y a mis dans ma tombe la té. Oui, maman vit à Nani Aleki. Bakangi Yagola lokuta. Akosi maladie. Bakangi lokuta. Na kati ya lokuta la bakangi nde oki la Yagola lobi boy. Je crois bien oki mliloba Yagola. Yagola lobi na kwea maladi. Na lobela kasila mutu moko te asunganga. Et puis ayeko lobala ma bakanga ye na sambula makolo ngulu. Ozomona teke afundi mams na bino indirectement qui a assisté
na makambo oyo komela te moment oyo pwe lelo yo pe oyo kelo kwa lobby bakanga mura awa mura aloba na mukili na batu baloba c'est madame Belleville mutakangisa ye omoni ke sikoyo makambo ebele baloba rapona Belleville ezaka lukuta lelo vérité ko bima travers mutu na bango moko ya gola ke mura bakanga ye plaignant monana te mais normalement soki madame Belleville mutakangisa ke falai amonana eloko nini ezolakisa pe ya gola ndenge ya kokosa biso ke eza marina la bamutakangisi ete eza Belleville et pourtant ya gola plaignant monanaki omoni te ke oyo eza kofunda mamske ndenge tolobaki basaka musala punda peut-être mabanga bwakaka bango mais areconnaîtaka bango te afundi ye ke apesa ye mbongo te po asunge na malade ya baku conscient oyebi ti mama lo mbongo baya na nzela moko bakokima na nzela sambo ozo comprendre mpona bazoluka bomo ya mwana na nzambe Belleville kandi oyo azosunga lelo bapanzani mida contre bacommunicatrice na bino oyo bango nyonso akisangeli mida wana na ye nanu na ye nanu dans le vrai nanu na ye wana nanu oyo mwana batu Belleville kandi asungaka baorphelin nzambe ya baorphelin aza nzambe mawa akofrappe lelo omoni bakambo ekongo bima boye wana de 1 comprendre nzambe aonofrappe aonolakisa siko identité qui est Jerry Cobetos mais siko wana eza kofunda afundi ma kasi te akabaka te kasi te to nayebisaka boyeba ngo siko soki abakuku mosusu bazalaka bafingaka nga fo bamona siko ke bayagola wana baza bato mo opportuniste baza bato mo baye koluka na bango ne vie mais quand même azaki na maladie quand même azaki na maladie bakanga ye nazoyana no pe ke côté leta kokanga bakuku moko kana batinile bambongo mais na maladie alobi ezolakisa ke afundi pena mamske atikala ko assister ete mais kasi yango na lobaka cité et pourtant ye alobelaka ye akanga kasi yango na solo bati bato lokola bayagola baomoyo elakisaka bayaka kosala cope mam spansima bango basala na bango bacope na ye basala bacope okazo bati ezo détruire ezo détruire musala ya mam silo sila ko akobwaka film ya boye na espace ya 2 heures ezobeta ba 13k et ba 13 vies ezopesa bato bakanda bon espace à 2 heures ezobeta ba 13 vies 13 vies ba 15 vies oh là là 15 4 mais 15 vies loba boye ezopesa bakanda atala ngo te ezopesa bakanda eza bato bamemi babiloko wana eza bayagola yagola memi yango nde bango nyonso nga na tiaka bango nyonso baza bakuki te omoni lelo bakuki bacomprendre ke bayagola baye na distraction mamsa accepta distraction voilà sikoyo mida de fait kalobaki na bango basala promotion po balobi basala opération mo boye tombola artiste alors lelo mida mida ye moko contre bakuba basere na bino nyonso tu wana na batonto na bino nyonso tu bazo attaquer mida po mida alobi na bango bosala promotion et puis balobi mida eloko ayaki koloba na po mida na makambo boye atelemelaki bango baye koloba ne bafuti ye mbongo epa ya madame Belleville yango azoloba makambo wana pourquoi sikokoma madame Belleville ekosala nini kati mida pe aneka na monde ki jalelo lokwa bango mais na ko préférer monde ki jalelo ndeni kofinga makiona monde ko finga lokwa bango mais na ko préférer moi mukie mida comment comprendre que mam ça na faillite voilà na comment comprendre mida mais mida abetela mutu mo belisolo tanga kombo te pona akobetela so mutu mo lisolo te ke mam sa ke na faillite mam sa beta ba 15 kan espace ba 2 heures ozo comprendre mida bito sunga espace à 2 heures 13 à 15 k azo beta ba 13 15 13 vies mais 13 k 13 15 vies 4 vies 15 vies
tant robosana beta na lisolo ozo comprendre mida comprendre mais tellement même sinel qui na faillite a bengi baninga nyonso pourquoi pas to retirer non pe belve pe mananu to fini moi ba to pe trop yo même so malé to tika yi to sala na biso promotion ba misusu ndena yo ko ipa ba manga chele poisson ba ba chana pourquoi yo so biso to chela to tika belve ça fond na biso belve mutale sara biso ko finga belve on de sala ka to lia baba ku conscient balanda bango yango na monaka tendresse saka vidéo mo ba biso ina osala promotion mutako tinda ngate voilà azana posa ko sala promotion te promotion ko laisse été ye posa na ye asala ba mafinga afinga belvi vous comprenez afinga belvi po bango alia baba ku conscient inconscient vous comprenez conscient te inconscient yo baba ku conscient botala bango te lelo mida komi na posa baku conscient bakoma po olanda ye kasi yango na babeli aza na posa azonga dans les vrais balingi ku bachele poisson po alinga azonga dans les vrais ka ninga za na poto na pêche na pe baza bango ne baza na ba bazaka baza na batu na bango na poto kuna bako sala papa tanta boyo suko papa bosa ka lwa boza na dans les vrais abo bango ko abo moko bo pete bo wana le canal zo kwa wana pe na pêche conseil na pêche conseil te ndeko na ke baza mayele comprendre oyo ngo bomina bango ko mais lelo babi madame Belvia corrompre apesi mbongo palo ba makambo azulu ba Belvia corrompre un intérêt ni intérêt Belvia ni soit corrompre azana na nimero midate Belvia corrompre mida azana na problème afinga ka Belvia kandi madame mida par exemple muda ya makiona le quoi va monyo surtout on mida za mutabakiona mais ayo comprendre ako tellement bon azana moi bolingo moi 30% ici là à comprendre si là qui na faillite Belvia akomi kotika si la musika Belvia kandi Belvia si là Passi pourquoi siko yango moninga pepe sanga passi pourquoi Belvia oza Belvia si là 6e et puis si ngape la biti fona bimana la musana no baba cook bokende kuna dans les vrais botira na bino kolanda bato bafinga ka Belvia siko ndenge yozo monela malade ya gola ezala kosi po batindele cagnotte ezali base to ezapena solo azobela na ye azobela na ye aza malade azobela mais bato bandeko bela le regretta bi bandeko bela bazo assister te bongo yorasi tango bofingaka bozo finga bako assister ondeni mabondeli oyo moto bofingaka tango azo prier yo moni bani na tango poser question ebaki baya na nzela moko bakokima na nzela sabo ozo prendre tango bozo finga moto na tango azo sambela boye be bobomaye bokomi boye te non baki avant que bomaye tout le temps rouge tout le temps ni bongo soana même moto bomaye wana zana bokangela basinga wala po bongo soana bitumba be bundami bokimi pe bobo sani ke fa boma mutu voilà merci beaucoup yo moni bango ba opesa etanti ba ko etala ete na pesa ke etali ngaza bozana finga na Belvia mwana ngalia ba ko etala ndi en tout cas basangi ni solo na yo ka ba on bonga zo beta na bala allez information na pesa bino bolongola kombo ya Belvia yango bino penza ngoma madame Belvia sala bino nini elikam na bino so bozo banda na ngoti et puis ka bino mo lo bo sala wana azotala masoki ba 13 vie na eloko bo sala na bozo bomeli susu ye mo be lisusu lokola pona bino bo ponana azondima ne biloko si la sala 2 jours 1 jour au monde ra betika ba 20 cas ba 10 cas 10 cas oza kabasele quoi na mai voilà merci beaucoup tokomi na suka vraiment pesa ba mbote na yo ouais au moni na bengi bana ya famille bota ba abaku conscient nyonso communauté Jésus Christ est Seigneur ba organiser une convention ya ba maman dénommée
Marobo de la gloire, deuxième édition. Oyo kuma makana pasteur na biso apôtre Coco Bosobi. Donc boya ebele avenue eza Jérusalem samedi le 30 novembre. Heure eza 9h30 à 13h30. Donc boya ebele avenue eza Inga na commune Bandalungwa numéro eza 5305. Donc boya ebele vraiment boya koyoka pasteur boya koyoka moto na nzambe bana ya famille bota ba bengi no pona apôtre Coco Bosombi boya ebele na message wana e na nzela ya pasteur Jacques yem talbite pesa bana ya famille bota na baku baya kolanda mate yana ekosala bango bien de ba mama nyonso bo wuti poto boye na bino boya na bengi bino tikete na pesa mbote na Blandine Matumona na pesi mbote na le patron de Jode Construction, le PDG Jean Olela Dombo, na molongani na ye Karine Levo. Ah, Karine Levo a zolé la moninga na uti ko kufa Flore, donc bambote na bino vraiment trop, donc bambote na Rams de Boston, donc na pesi bino vraiment mbote Yang 6 Bolo Yang mon vieux bambote no vraiment trop. Voilà, bana banda nyos tozolé la Flore, wana penazali famille penza bana banda no stole la Flore dans ba chaque fois banda les a papa na biso somba pa na banda te meto boka ngunda na banda 1990 to yegolonga ngo biso ko to bana to mo futela lesu wana donc to la Flore vraiment to zala wana jour enterrement veille mortuaire en tout cas to zala wana. Merci beaucoup na bino tout bolanda biso na Active Final Télévision combo ya Mama Bellevie combo ya Coca-Cola Mama Coca-Cola. Donc maman Oyo, il faut pas t'avoir comme on bon continuer toujours à faire confiance dans la chaîne Abino Active Final Télévision, bon s'abonner, bon aimer, bon partager, bon ça na biso obo lingi dans les seigneurs. En tout cas, famille bota focus film na biso. Ceux qui tozolo ba makambu oyo ezaka kotali sabino. Ba combat oyo ba bundisa ka belle madame Bellevie, ne yango to ka kotela bino ba image obo mona, bon comprendre. Tour de Babel et côté libango bako pakata bako swana na kati na bango no soto na biso tozala muto to kokumisa te bango no so baza batama be ba boma ki tire na biso y compris na muto andima bango ba finga kabatu soki bako bomana ba bomana ya biso ni soki bako panzana ba panzana na tango bango ba sala makambo na Bellevie azo avancer avançons. Donc famille Bota total innocent ou coupable. Film Soukana film écriture bazwa nyonso. Bébé viva lembisa. Te olembisa. Alembisa pe okoma bilo kitoko pe leki ba ko leki makasi. Tikela kwanga bateke. Bilo peso leki kitoko mingi. Bébé bilo nyonso kitoko. Na lobi boye tikela bateke bateka kwanga. Tikela Bellevie scénario. Donc tikela mamu teke kwanga teka. Voilà, merci beaucoup Nabino tout bolanda kinga. Papa Jaboud Mayembo motema maman Nasti Jésus zonga kala mingi te. Papa Jaboud Mayembo motema Mayembo. Papa Jaboud Mayembo motema maman Nams. Bambote. Bambote bela Mamita Dina de Belgique. Mamita Dina de Belgique. Voilà, Bambote bele Nabino tout bandeko tout ya famille Bota tout 16h30 total la film et comme ça là bien Betuni baou différence yena. Différence à maïna mafuta. Donc yango wana allez totikali na toujours na bonzambe pote biso pa na biso a bonzambe ratakate nzela mosusu te na kolanda obele nzela na yo Bellevie pona nzela nzambe batu ba pona nzela ya vata vata pusa mbiasi bana bali ya makembele yango ba osala makamba buzoba lelo Bellevie Bellevie qui n'a répété batata mikolo te ba musicien wa panza mabala batu Bellevie la ndaka nzela école nzela université dans la suite bye bye.